ya makambo ya Jimmy Belau ezande mulai boye. Liste ya makambo ya Jimmy Belau ezande mulai boye. Boza na kati ya liste yango. Hey! Maman abiso. Ma chérie, qui deuxième bureau bana na ngolote bana kala. On pas mère na ya série maman abiso. Bano sa mambo bien. Ya on peut ba vie on a bando bonze bon qui sikiti mambutu OK. Abondele lu mapango. Abondele ba voiture epai. Abondele ba boutique d'habillement makambo songolo pakale epai mambutu OK. Boye na boye kanu. Ce que oui bino ba deuxième bureau lelo. Et puis le comble d'abord, c'est quoi? Que de jeunes filles, jeunes filles, vous n'avez pas honte. Vous venez ici crier sur la toile. Deuxième bureau. Ah, ben non, c'est bon, ça, bon point. C'est quoi le deuxième bureau, on a bino en gros. Le comble, en fait, c'est quoi? Le deuxième bureau, on a bino. Riche en vêtements, en sac, chaussures, perruques, que ça. Et bah, tata, wana, bah, tonton, wana. Bah, ça, la rame, ça, vous avez venu, bandako. 300, 400, 500, 600. On peut encore se limiter là. Ou encore $1000. Vous savez quoi d'autre? Rien que ça. C'est honteux de ne pas créer ici. Bandeko ba comédien. Bouya. Bozwa kiti. Bofanda. Nazomi tout na question. Est-ce que ba mikolo ya théâtre bazwaka pe te à côté ya baleki? Est-ce que bozwaka te à coacher baninga? Batu bali bakota métier. Batu bali banda musalo yo. Batu bali banda kopo. Est-ce que vous aurez atteint un covandis avant vous vendis ce moment d'autre avant que ici dans ce travail on se comporte pas de cette manière, on se comporte comme ça. Évitez ça. Regardez le poids de la notoriété. Quand vous avez du succès, quand vous avez ci, quand vous avez ça, il faudrait éviter telle fréquentation. Il faudrait éviter telle. Est-ce que vous aurez atteint au thé à bana? J'ai l'impression que vous thé à monter. Bien au contraire. Bana bazo tekama na prima ngondo bazo tekama na moins cher. Et puis, et comme il y a bato ke bino mikolo à théâtre. Bo commence babi ba oluka Naël, bozui téléphone Naël petit bien mo boa boss. A benga pona yo petit chamaeli. Et tant bo ke kuna ba katela bino ba pourcentage. Siko Michou. Pardon yo sengi. Webi ka hypocrisie. Webi ka lokuta. Webi ko sengi pardon pour na kobanga epaka ya makambo eza na sima. Pour lembisa déjà bato motema. Pour ya somo zoya. Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Onyengi Mukusi Atal, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses de la Congoseuse de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement bandit l'école, le gouvernement lipo, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. La famille surtout republier la vidéo. Na lobby hein. Na moni bino na yoki bino. Tant on a ça l'émission na liboso pour na baki l'épisode à liboso les épisodes à mibali. Na moni bino na yoki bino. Bozo koloba na nga o bino ba demeure oyo boza ba jalouse po bazwa kabino te. Bino ba demeure o bocha motema mabe. Bozo tia kento. Demeure on pensait que tu as changé. Boza ra hypocrite. Bozo komina na ba WhatsApp. Et nanani et nanana. Et ça joue en des osala bino parce que Micho a brillé. Yo demain au sala théâtre, moyo kanate, oye banate, au sala succès te. Et nanani et nanana. Na lobby e bandeko. Même likambo to reproché on de beau bizat. Concurrence ya kosala ke zuwa kento motema mabe ya batu tout ça yango esali ke Micho kanisa kazaki le nombre du monde akome likolo batu. Netinga. Na osala Micho zo aneti ya nini? Aza pembe na kapembe te. Bison so toa mikuse. Toa na ba même choix te. Toa na ba même délire te. Bo ganga awa na réseaux sociaux de meilleurs fils sans perruque. Bo mone sike complexanga. Na kanga aka ba rasta nanga. Parce que la style na préféraka. Na rafi ya batala na pété. Na lata na ngate le rola ba fille ya sango. Na ta ba marque na sa sorini na toujours simple égal à moi-même. Na se maquiller à côté. Oh na tieli bino za gloss. Nata sans crayon, sans fond de teint. Lumière est belle car on y a sur bon lumière. Natia appelle maquillage te. Manza kapé son na salle na terre na peu extravagance te na zaka na ba vernisse. On ndenge monti.
C'est pas parce que les gens viennent faire des analyses et donner leur avis sur quelque chose pour qu'ils servent de leçon na ba leke boye na sima na ba ona ba kuta na ba dégâts na ba vie na bango que biso to za jalouse. Et là on dit to jalouser Michou. Et là on dit to jalouser Michou. Michou ça théâtre au cascade nga tanga formation cinématographique na réalisatrice metteur en scène to ndenge monté. Nga na théâtre na tika lo yeba na c'est tout à fait normal bino boye ba Michou pour na nzonzingi. Est-ce que bino boye ba dondo le na TV? Nga na banda ça peut théâtre peut kutu mingi pété na Kishasa mo. Mais les peu des fois on a salo na les cas où est pas vini, où est pas muscadon na tamo na nzela pe bobe na Claudia la joie pour nazara na bakombo moko te na ba théâtre. Ba tout ba binga na komba de mer na ba théâtre na ba bisika sur na journée na ba série professionnelle na ba kombo différent. C'est-à-dire pour moi identifier même na kombo moko est difficile. Et complexe nga te sana ngelo kote na mande ko exécuter ba rôle nga na mande ko sala ba rôle te pour que na sa théâtre na matala na nga na sala cinéma pour na passion tout simplement lelo pe na ko zongela lobi pe na ko tourner le pe na ko sala bino bo complexe batu te bo tia batu bo kanga batu minoko te pour na yo loba na batu ke bino bo ba jaloux ali batu ba mona so na yo pe sa vie na nga bo kansonde na jaloux na ni aboko la mutu te Michou nenga zana lesa ka mutu te mbongo na eza ya ye na bandeko na ye na famille na ye na makambo ya salaka ye mutu oyo senzo to pasi na koningisa ba derrière sous la douche to sala donc c'est-à-dire toi na même environnement te. Arrêtez de venir dire des choses pour na kebo lembisa ba mapeka pour que ba baloba te tokoloba. On va parler, on va analyser, on va donner notre avis parce qu'il y a toute une jeunesse qui regarde ces choses. Le monde a été choqué. OK? Le monde a été choqué. Bo surestima ki Michou a foutu bino en monnaie de singe. Alors boyo tia bato ba complexité. Ozo comprendre. Bino bato botu nanga demain le baka lo mambo bato théâtre été. On dit botala émission na sala na bef bien té hein. Non baki, je serai sélectif sur les sujets où il faut na aborder. Jo ba ko lo ba publier na el bo monenga na ko lo ba. Jo bo mone banda ko bimisa o ba Michou na Naomi lo ka ba weli mobile bo monenga na ko lo ba. Mais cette fois-ci ce sujet là né o lo bele yango. Parce que c'est un sujet qui nécessite des analyses réfléchies. Parce que surtout, si quelqu'un bino bolo babolo bate, bino bolinga ke brûler pas batu mususu pour que bois ko humilier batu mususu. Bonio ko li ba jeune fille à théâtre. Bonio ko li bango. Bo comment on sala nyoso bokanga batu munoko. Bo komika mungongo na se, so bo matana ba panel boko ganga te, so bo matana ba live boko ganga te, boko pesa ba vie na bino na munoko makasi te, boko mo banga. Bokomo bonde ya bato ya boma moto tela le kino na se bobo mele moto aza déjà à terre bo asphyxier davantage te bobo mele moto bo tele na se boyo kele mawa akoka puli kambo te aza victime bokomo kite mungongo na se ba musunde bazaka ba victime te boyebi bo sala ba davina tango likambu ya ninyo ezaka kutu théâtre eloko nini oh bazaka na ba Davina ba Grace Temo ba Dacosta ba video ane bimaka soki pe ya buzz soki eloni boyebi nde bo asphyxia Davina boyebi traumatisme obotia ye bino so bozuli kama bantu bolemba te po ni boli bato basilisa na mishumbango boye bozo banga nini parce que boyebi ke biboto makambo eza effectivement biboto makambo eza la liste est longue. Et Michou nenga zawana na ya ba les à côté pesa ya robeba na bodio na téléphone nanga en tout cas ba benga yo sarana tien na pe na ba capture alors bo éviter quoi ko betela batu masolo to quoi ko kuma n'importe quoi na ba commentaire nga na rafi ya matière te mais boza surprise na ndo tia ba capture awa boza surprise na comme tia ba audio tango bando yoka bo comprendre niveau ni toza bo éviter botika ba pesa ba vie na bango ba soko maboko ba kende surtout ba toko ba biso to yaka na ma matière te bo éviter penza parce que on dirait non comme obligé au tia ba audio pe na te pe capture mingonga ba to pe yokanyawa bo komisa ki Michou lokola soki loko nini kwa ba kokota na ba compte na ko traumatiser ba actrice mususu bo moni esika to suki vi oyo bamema yango na mapeka te vi tambola malembe vi presse te mbangu pema
bokomaki mpe bokomaki oblige mpe mwana wana boza mpe responsable ya o mwana wana akomi lelo parce que botiaki deya na position na standing moko boye ke ndenge aza wana ko ozonga nsima te ndenge aza wana ako okoya te ye fo alakisa kaka madame ke aza fille de classe kaza fille de nini oke ya fille de nini baloba na na jalouse ya mishunga na mama na mère de famille na mwana 7 ans jeune fille na oza jalouse ya mishu ya likamu nini na kojalouze neti neloko nini na mokola mishu ya mosika mishu fo kontata 5-6 personnes mpo baza age na nsima na yango baza age mona ye mishu eza moninga na nga te ya pembeni te kala oto tobanda kosala baanalyse tozoloba so boyokanga nde mwana na akomi na baproblème akomi nango te bozoyoka nde soni parce que estime oyo bopesaki niveau botiaki ebambi bino na se bokoka te alors bato bakoanalyse bakopesa vie na bango bokanisa teke bino bolengi misho koleka biso baversion ekoma obima ebele mais une chose est sûre est que version oyo ezocorrespondre eza kaka ke mwasi ya Jimmy atombaki sur bainformation ya misho alimaka na mobali na ye ayoka yango na baeko alors il paraîtrait que ye nde moto azwaki bilili ye nde motu abandi kopanza na bisika oyo atindaki nde esali ke bavideo ebima. Je suis devant la caméra, je suis à la télé. Il n'y a aucun homme qui vit en Europe, je sais pas moi, où, qui va s'y pointer pour dire que n'a pas de la Ramichunda. Je la prends en charge. Okay. Parce que dans mon équipe, dans la télévision, il n'y en a pas. Okay. Il n'y en a pas. Ah. C'est ça. Bandeko. Ndenge na oloba na bino awa. Na bisino na ba audio, na ba capture, na ba information. Ba confirmer linga vidéo ya Cardozo. Cardozo mon ami, certainement que na bengo na komelo. Mais soko mi yebeli ke elo mo bongo eza en tout cas, mais ko confirmer nga poto e ba ndenge nini to ko gérer. Ba confirmer nga ke vidéo ya Cardozo ezali. Balobi ya Cardozo eza somo. Ba confirmer nga que vidéo ya Michou eza en cours de téléchargement, c'est-à-dire vidéo ya Michou ko misusu etikali wana bato kolala to kolamuka ebimi la famille. Makambo Michou komi na réseaux sociaux le même jour au scandale et salami le même jour à vidéo makambo zo matezo kitezo kende dans tous les sens. To umeli kutakate na kati ya problème ango. Ozo sentir que bateau, communicateur, défenseur et SB va prendre un recul en termes de communication. Bazo banga même quoi pour défendre Michou. Na ba élément au bango baza na de défense. Parce que va se rendre compte que Michou azo loba na bango vérité mobimbati. Michou azo bimisela bato na nion sauté. On dit ma certaines choses, on dit ma certaines choses, on dirait à maîtrise à ma moussou. C'est comme si au moins il m'a dit et puis que bleu moussou rose à la mode baté o ezeza o wapi exactement. Oso comprendre, c'est-à-dire au sala mozo ye baté o eza oyo wapi exactement. Donc li kamwango na ebisi bino epesi pasi. Si comme Michou en tant que maîtresse ba pesi orientation. Déjà sur aux cœur à scandale et leur aliboso humilité. Yozaka na komi kitisa. Na otangi la bino Michou a sali texte a sengi pardon. Tobanda awa. La famille bo like bo commenter bo partager bo republier. Michou komi boinanté la bino dans sa lecture. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu ces vidéos. Je sais la déception. Je sais la colère. Je sais la honte que cela a pu vous provoquer. Et croyez-moi, aucune de ces émotions n'est plus forte que celle que je ressens envers moi-même. Je ne reviens pas me justifier. Je ne reviens pas je ne reviens pas minimiser. Je ne reviens pas m'incliner. Par naïveté, par confiance excessive, par manque de lucidité, à un moment précis, j'ai posé un acte dont les conséquences me dépassent aujourd'hui.
Et je mesure maintenant combien un seul choix peut fissurer la confiance de ceux qui vous ont toujours, de ceux qui vous ont toujours porté. Maman, un seul choix, une seule décision, une seule erreur d'une seule journée, c'est ce que tu veux sous-entendre. Pendant que bazo la vidéo musueza. So yo ebimozo baka ya cette fois là, ebo ya ba fois musu so ça les sous-textes musu pour non senga pardon. Point d'interrogation. OK? À ma famille biologique, à ma famille artistique, à toutes les femmes que j'ai pu heurter sans le vouloir, à ceux qui croyaient en moi, je vous demande pardon. Je m'en veux d'avoir manqué de prudence. Je m'en veux d'avoir sous-estimé l'impact. Je m'en veux d'avoir donné matière à la déception. Rester ferme peut coûter cher. Aujourd'hui, j'en paie le prix. Rester ferme peut coûter cher. Genre, alingene penzate, basala, toba bima, toba entretenir relation, moro nini nini, va bien se contenter non PC peut-être une vidéo, sikoyo, lelo a comme victime. En fait, quand tu dis rester ferme, tu voulais faire allusion à quoi? Sois un peu plus précise. Bref, je vous demande pardon. Je m'en veux d'avoir manqué de prudence, je m'en veux d'avoir sous-estimé l'impact, je m'en veux d'avoir donné matière à la déception. Rester ferme peut coûter cher. Aujourd'hui, j'en paie le prix. Je prends sur moi la honte, je prends sur moi la colère, je prends sur moi les insultes, mais après, de toute façon, tu n'as pas de choix. Mais je vous en supplie, n'attaquez pas des personnes qui ne figurent pas dans cette vidéo. Ne laissez pas d'autres noms, ne salissez pas d'autres noms à cause de mon erreur. Si quelqu'un doit porter ce poids, c'est moi. OK? Si quelqu'un doit porter le poids, c'est moi. Je suis profondément attristée par ce que cette situation a brisé, par la confiance ébranlée, par l'image ternie. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour réparer. Je ne sais pas si tout pourra l'être. OK? Si tout pourra l'être donc réparé. Mais je reste debout. Fragilisée, oui. Blessée, oui, mais debout. J'espère avec cette petite part de moi qui me reste pouvoir revenir un jour avec plus de sagesse que de naïveté, plus de silence que d'erreur, plus de silence que d'erreur et assez d'humilité pour mériter à nouveau votre regard. Bon, un texte qui présente des excuses avec un peu d'orgueil ou encore avec un peu de genre c'est pas ma faute, genre avec, enfin anyway. Ouf. La seule question que je me pose, Léance, à ça la live, à encore répondre sur na banani boina ebisouté. À ça la live, moi répondre sur na banani so ponelo onini. Ba ça la note à sanction. Ndenge nini mutu oyo aza au cœur d'une vidéo comme ça et au tambola sur les réseaux sociaux et toucher même la image d'entreprise au point où DG ba comme obenga DG à maison close, bah comment bien SB maison close, bah lobby il y a DG aza proxénète, déjà bah mi à maison close, ate kakate kakabana, sikoyo, ti sikoyo, administration SB et ça l'inote a sanctionné à l'égard de Michou. Elle est certes une victime, mais la vidéo, c'est vrai que ça relève de sa vie privée, mais à cause de l'image de l'entreprise, il faudrait qu'elle puisse aussi subir une sanction disciplinaire. Sinon, banana batika nakata SB. Bakoye bandenge nini ke o Michou saleza mabe. Au salelo on a vie privée et comme il toucher impacter na image d'entreprise, au point balobi bino so bote kamaka yena no zana nous sanctionner, surtout kaza chef. Il faut na nos chefs à la sanctionner de manière très sévère pour permettre que ba oh bazana sima bisika batinda ki ba vidéo bolumbu ba ke ko bonde la baloba yaya tala kuna chefu. Yaya tala kuna mokonzi, yaya tala enfant chéri à maman, yaya tala kuna mwana baza c'est-à-dire ko bonde la ko mema boye ba kendaka ne partout. Ba pese ba privilège. Tala lelo, pardon, vidéo nanga bomba ko salanga mabeti. Siko na lobi Michou. Vidéo ne bimi na lombango boepwani. Oki pardon na yo, je voulais dire. Pardon na o Michou, et bimi na lombango boendeni. C'est-à-dire, pardon et mbango pour la simple et bonne raison, yebike, ba dégâts monsieur ko bima na simozo préparer derrière mi tema mo abiso.
tolimbisa ko déjà pourtant mosusu ane koya na nsima e atténuer badégâts causés. C'est ça osali yango bongo eza faute na yo te Michou. Communauté oyo eza na grande part de responsabilité na likambo ekomeli yo parce que bango nde baencourage yo dans le mal. Mosala na bango kolataka bana mosusu complexe mpona oyo ozali pourtant oyo oza eza mpona yo na bandeko no na famille no mpona mokili mobimba te. Tala lelo esika efuti yo omoni ke ntango bato baobetelo balobaka keba na bato baobetelo maboko soki eleki makasi okomi concentre na maboko ya bato otala eso esika otia likolo te kodinda na libulu. Sikoyo na minute oyo bato baza obetelo maboko Michou baza api bato banda oyebi soko oleki bato baza api yo fi obanda kosala bavideo ya baconseil na kala Michou alobaka ata banda koloba wapi seke bino botalaka réseaux sociaux bien te to boza nde na malhonnêteté intellectuelle fi obanda kopesa batoli na kala. Comment osali ko se retrouver yo moko personnellement na kati ya makambo oyo bandaka kokondane na kati ya bafille mosusu. Biso nyonso tozoloba toa basaintité mais na modèle oyo toyebeli réseaux sociaux tokosala même buzoba mais tokozala na prudence kaka. Tokozala na prudence parce que tozotala bino bato ekomeli bino baconséquence nango na bavi na bino yo ntango ezokomela bato mosusu oyo banda otala baconséquence nango te eza ka faute na yo te na communauté oyo eza na part ya responsabilité nango ekomaki kaka air nyonso bombo Michou bombo Michou bombo kodenigraka bato. Je suis devant la caméra, je suis à la télé. Il n'y a aucun homme qui vit en Europe, je sais pas moi, où, qui va s'y pointer pour dire qu'il n'a pas de la Michounda. Je la prends en charge. Okay. Parce que dans mon qui est dans la télévision, il n'y en a pas. Okay. Il n'y en a pas. Ah, star nyonso mutakale bimata zwate. Nga comment nous encourager Michou. Nga penda na encourager oza star. Star nyonso fo mutakale bima. Oza star. Bino kasinga na yo teke la bino Michou. Nga na teka Michou awa te. Star. Star. Bana bino balobela bango te Michou ata na mutakala ba olobela ye. Bana bino ligne flou na flou. Ba talent ezalaka te. Ba talent ezalaka te yaya azwi sida. Yaya na préféré sida que diabète na mokila lelo. Na préféré sida que cancer. To nzimi sko esandeni. To sandeni. Michou mutakala soin. To sandeni. To sandeni. On aime Michou. Michou normal kaka. Bébé normal. Il faut avoir esprit Michou. Oleli nandaku na na TikTok balela rate basenga pardon tes règles numéro 1. Omoninga na mbiaka na sala barando banini. Taka na kanga compte na zongi pono pona koki te kande majinga. Na bifona yo lobela yo. Michou, règle numéro 1 na TikTok balela rate. Règle numéro 2 basenga pardon te. Règle numéro 3, choquer pour choquer. Règle numéro 4, 3 bis. Et le bas GG tour du monde. Awa, résistance. Awa, ezaka résistance, bébé. Awa, les latate. Règle numéro 1, bébé. Awa, TikTok, les latate. Awa, soro leli. Basaili ko lela no challenge. Awa, yo ki la mutumati. Omboka ya mawana morgue. Donc, c'est déjà ma esopani, bébé. Koya note ke o ya esopani abalela raté awa balela raté aba singa pardon te biso to women na ba TikTok yo TikTok soko lingi donc ko se so ba choquer pour choquer bango omoni Michou imaginer bango ba sa sko ba live mutakala Michou obini siko na soutien moro be kangika awa nyoso libanda olati string moro be masoko nyoso libanda obi basko na mai kwa mami wa ton ko ba finga ko mami wa ta bébé o choquer bango ba juste sous matière ba changer azafi ya soni botala kutake Michou ye wana talala ti string o pesi bango sous matière ba lobela ta pendant 1 an. Et tenda bongo au TikTok. Et kenda bongo au TikTok. TikTok a un monde de que yo yak aolela, Michou yo kolela te.
nini basali te na bana basi mosusu. Linda azalaki awa, Linda azalaka libumu munene, Linda aza malonga te, yo okende kosalela Linda ba video te ozotuka ye mpona libumu na ye lokola ezalaka munene, mwa aza na mwa libumu na misuni awa. Bolatisa balinda complexe. Ntango Michou aye bakomaki ke o Michou aza jalouse ya Linda po Linda Linda aza jalouse ya Michou parce que Michou alataka koleka ye. Michou, Linda oza jalouse ya Michou, Linda actrice ou aza na ba compétence ou azo transmettre ba rôle comme il se doit. Tango Linda azo jouer référence ya SB ezalaki jeu d'acteur. Bozota la film ba émotion eza. Tango Michou aye ekomi ndako kindingu te. Ekomi kaka Michou leki bato na kolata. Botie complexe même na ba film mususu ya SB. Bokomisaki Michou référence ya makambutu. Que si la dans makasi ya star akala. Et un problème te. Déjà ça derrière na autorité asila rapport ça za nyonso. Bana na nyonso ba yaki fe ba mona ke musala nde ezaka priorité. Michou comme ko za privilège au-dessus ya bato. Michou comme ko za favoriser au-dessus ya bato. Bo créer complexe à mito à bato. Combien de fois vous n'avez pas dénigré Linda? Linda qui était une très bonne actrice. Linda qui exécutait son rôle avec, mais je ne sais pas quoi. J'en perdais même les mots. Mouto jouer jeu d'acteur dans scène, le roi film, le roi vie réelle. À transmettre des émotions. Bobo sana nyonso wana. Boko makaka Michou alataka. Linda libumu nene. Michou aleki bino. Ba fi nyonso ba koti complexe. Bombo à gauche, bombo à droite. Bozo ba Davina bofinga. Davina ebolata te. Davina fille moko boye. Davina qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur les filles? Moi na batu Lydia Ilunga. Na yoka ekutata koloba te. Bokoma ko kenebite bolalaka wapi? Bolamuki bokomo ke na compte Lydia Ilunga. Yo kutu Lydia yo Michou alekaka yo, Michou alekaka yo. Moi na bato moni ke leki trop c'est trop. A décidé pas loba. Pas pour un respect parce que ces espaces na les réseaux sociaux ne. Bon finga Lydia jalouse ya Michou. Batu nyonso bakoma ka ba jalouse ya Michou. Batu nyonso bakoma complexe ya Michou po Michou za nani. Na kalata au théâtre eza théâtre. Eza ki soki faut ba mona yo oza makambo za wow. Yo faut zaka ko jouer kitoko koleka sila. Yo faut zaka ko jouer kitoko koleka Lea Ndaya. Yo faut zaka ko jouer kitoko. Hein? Boyebi ba you get. Boyebi Suzy ya muyembe gauche ba fille ya sangwa théâtre. Ezalaka te po andola ta makasi hein. Ezalaka pona bongo te. Ezalaka pona bongo te. Ezaki kaka parce que ba exécuteur ba rôle na ba jouer ba rôle na bango. Lelo bota ba maman Marie-Hélène bazaka ba jeune fille lobi hein. Bota la lelo ba ma 1050 ba ma top wato. Bazaka ba jeune fille lobi hein. Lelo bota la ba bakata ba couleur. Bota la ba ya gabi. Bota ba film na bango akala. Ozomona ke priorité ya ba acteur ezaki te nani asapa makasi ba yo sil pechanga oyo ba tantina sango ba nana bez ba Charlène bez esika ba jouer. Ba Michou ba osale lokote. Référence est comme kaka yala taka makasi fi ya wow. Michou ebe o chabilo kon valeur. Ezala kali sous film te. Et comme kaka bombo à gauche, bombo à droite. Siko l'autre suki wapi. Balongo li bombo sachet. Balongo li bombo sachet. Boya balongo li bombo sachet bombo sili sukali. Bombo komi bololo bombo komi likasu balongo li bombo sachet bombo komi kongo bololo. Bombo esilingala bombo esilingala. Boko kaso lo batin. Boko mi na ba live so boli bo intervenir bolo bala mungongo ase bino boyeba ki s'il te plaît. Bino na ba panel bozo mata boko mo lo ba s'il te plaît bino boyeba ki s'il te plaît. Michou. Nazo beso na saki analyse nazo makambo rôle Michou a joué ki mami wata. Yo deme oza jalouse, a joué ki rôle bien. Yo na kala soki batia ki tumoko actrice mo asangwa jouer bongo ngo c'est pas na film wana bozo encourager les mal Michou asa malamu, asa la mabe, bobetela ngo ka maboko, mais baninga mususu ko critiquer, bana mususu ko critiquer, bokoti si complexe, olebo ezala takete o comprendre que te, eza ba actrice mususu ba Kenny, bana mususu ya libanda ba Getty, ba fi ya libanda quoi, soki bozo ça ba comparaison bozo lo ba l'équipe bango to comprendre que ça par rapport à guerre parce que bon ba libanda ba Steffi ba to SBT et tout ça to comprendre. Te bino concurrence wana bo comme ça ti en interne.
au point où Naël a commis complexe à kotika lokolo à Michou. Ah, Lucas sa nio soka a se faire remarquer lokolo à Michou. Parce que bino bolobaki, Michou n'a commis référence. Balongoli bon sachet. Comme yo senga biso ba pardon. Maman, ozo senga biso pardon. Oza si. Est-ce que ton oza sa oza mona mabe? Yo ton oza mona mabe. Oza mona mabe to oza sepela. Comme yo senga batu pardon. Beaucoup senga batu ba bomele moto. Elle est déjà à terre. Ne l'asphyxions pas davantage. Ne la clouons pas davantage. Bino boye bita o muto za ka terre. Oh ba clouaka davantage te. Bino boye biango. Ba fi a théâtre musu ba kutana makambo abo yoka bango mawate. Boko za muto akufeli muto aza na problème bo yoke mawate. Ba coquette bazu ba problème na mabala na bango awa. Be mission ni boseli ba coquette te. Di nanawa. Bo beteli Teresa maboko tanga oloba mambo di nana. Eza ku makambo e toucher bana. Bo saleli yango be mission, bo soutenir buzoba. OK? Tango makambo ezo sa baninga musu passe ezo yawa. Bino bo betela rango maboko. Ba actrice mususu bazwa kaka ta likamu mukiawa. Bozwi bo charger ngo na mutu lokwa mupikwa koni. Bino wana kotambola nango kotambola nango. Ya bino lelo ba bomba ya Michou moto. Siko na minute onde to loba. Ba lobi ba video musu eza. Ya ngo tindi Michou senga pardon bango. Likwa Michou ba bengi SB Maison Pause. Ba lobi si la moteki. Ba lobi si la moteki. Ba lobi donc cop na cop. Yo na zomi tuna. Mi kolo a théâtre. Bo vantisa bano te. Bo pesa bango conseil te. Liste eza mulai. Michou batinenge loko moko lingaki na poko. Ya lobi. Michou kometi na niveau za na zemi ya Jimmy Belao. Ngai na zoloba Michou. Ngai na oloba Michou. Yoko bima na Jimmy te na modèle mi pesaka. Na niveau mi piaka. Mama. Hein? Si ko océan tamboza ko telinga so ko na Jimmy Belao. Faut zo pas océan. Yoko mi na niveau Jimmy Belao. Beaucoup mettent na niveau pour procréer. Et puis, si Jimmy Belao, parce qu'on dit bon c'est tambolier. Pour Jimmy n'enga zana so za problème na yo au tambu sambongo pour kaza na ba vocat de défense. Michou, balobi yo ezalaki penza amour mangapi love ki lao. Relation babi Michou ezalaki somo donc yo amoureuse. Babi Michou zo ki na zemi Michou. Michou zo ki na zemi abe. On ga ko procréer ki basa 2. Olinga ko procréer ki basa junior. Michou za sérieuse. C'est-à-dire Michou biso to kanison des deal. Ezay cop. Donc o tiaki na ba pancréas na kata likambo ngo. Michou tiaki na ba rein. Michou tiaki na organe. Ya. Et le but on bande comment le bi pa fille ba sara dim est-ce que ba kipaka ça dit il suffit de sika moko bo miki e sopanaka ya ozwa hey Michou on t'a surestimé ma chérie. Moi j'ai dit que tu es tombé bas. Oh c'est là où tu as l'habitude de t'asseoir. Ah Michou balongoli bombo sachet. Mama qui a dit béni batu bazoa ko soutenir buzoba. Bozoa ko soutenir. Michou nous te soutenons. Nous t'ako kufa zate et koleka nango de toute façon y a pas mort d'homme. De toute façon oza propre oza so oza bien. Binonde bozo baby sabano yo bino. Comment est-ce que mutako yeba ke ma asali mabe? Comment est-ce que baleki mususu pe bakoyeba ke za mabe soki bazo publianga batu mususu bino bozo soutenir bango? Pourquoi vous soutenir? Il faut la condamner à comprendre que va condamner mais après ba yebisi que de toute façon et au leka. Mais faut yo kana no ko sali mabe mais après ça vous pesier conseil na se.
bano bazobeba po bino bokomi osoutenir bango bazomona ke eza esu grave te yango bafi bakomi capable abimisa video mo asalaki na mobali pour agarde mobali wana po batambola bango bale bato ya soni baparent baza esu respecte te baboti baza esu respecte te boza koloba mpe ekoleka nango moto akufi aza te ekoleka elo etikala libanga eza te okebi te dans les 2-3 jours les gens parleront d'autre chose mais na batelefone na bato video wana etikala boyebi mpe communauté obiente jour bato baolala bolamuka baobimisa ngo bakobimisa ngo e deja ese eyebani kazwaki zemi yango eza kaka alongoli parce que soki deja bapreuve ke azwaki zemi wana ezokoexiste eke mishu atikali obota te mokili mobeyebaka alongoli zemi ya Jimmy Bilao. Donc au délai ozala fille ya dil wana donc aza pe sous fille ya avortement. Tout ça, ça reste dans la tête des gens. Nyonso wane kotikala na mutu na biso. Po biso nyonso nde tovanda tobeta so Jimmy Bilao e bongo na répertoire yango ezali ka Jimmy. Ezali pe ka Jimmy te parce que bandeko mo babenga balobi biso tozokama bobeta liso ya Jimmy. Biso toyebi Michou na mutu mosusu. Mosusu pa lobi nga na yebi Michou na mutu tel. Normalement babeteli nga lisolo ya Naël boyebi Naël penza Naël Naël wa mwa mukie na Michou ya mukono presa wani bebisi nga Naël aza fille moko Naël otekama na c'est-à-dire et puis Naël otekama basango ya kotekama na ezobima Michou Naël Léance kumukie Naël babenga non sa petite ana ndeni ko owa Naël mona noir Naël ma petite ma mikolo a théâtre mbote ka Naël mais ça mutu mo ebisinga makambo demer omona sila ndi mama sila yebi ebele koleka biso batuto oluba sila ayebi ebele koleka biso batuto zoluba awa donc sila kande mutu faka te hémorragie oyo sila fa vandisa bana aloba na bana donc o bato babandaki kose douter bato bandaki koloba na se lelo elati nzoto bon yo moboni na vie balobaka botraite bana nyonso ndenge moko boluka te bozwa mwana moko bomatise likolo ya bana nyonso boexpose Michou akomaki le nombril de tout bodiminuer bafi tout mpona en faveur ya Michou nayebi te soki Michou aza modèle ya bavie obino bolingi bozala nango bozala nango te on dirait Michou aza modèle ya vie obino banda koreve kozala nango soki botala bino moko nano oyo botombola ekoleka bato nyonso ndenge adecevoir bino adecevoir bino kutu mabe botanda adecevoir bino botala oyo asali bino yango tokoma mituna sur base ya compétence nini bapesa Michou poste ozala chef ya bafille Michou ana conseil ya malamu opesa bafille te Michou aza na maturité à transmettre les bonnes choses te même dans sa manière de parler dans sa manière de réfléchir tu sens beaucoup de vide dans la réflexion Michou azalaka pertinent na rôle ya kapuba na rôle ya fille légère na rôle ya fille moko boye na mibali ba problème avec les mibali so opesi Michou rôle eza na responsabilité oyebi nataka filme moi SB nataka filme moi SB Michou azali mwana soki ya mama Ida so mama Ida te mama moka ya théâtre siko akipa famille na ye te akipa maman na ye te et tout ça mazala na mbongo atambolaka na bavie modéro tout ça akabela bato bambongo mais akipa famille na ye te siko scène wana na suka baya kosambela na kati ya lupango Michou azali wana ande kotina na monde buke etika biloko na baorphelinat mpo bato baorphelinat so bazwi ye kopermettre ya azwa so bachance ya bato so biloko nini nayesi bino
Au sentir que na film ana Michou, azaki même pas na ba discours mo soutenu oh ezaki ba discours na na pertinence par rapport à poids ya personnage azaki ko porter. Surtout tant ba osale même délivrance. Ne kweli yango. Na agitation yango, na molimo ngo modèle ezobimela. Mais bozwa ka même Michou. Bo pesi rôle na mobali. Si la osanya ça ofula Michou. Si la osanya ça ofula Michou. Mais Michou bak ça travail té. Trop de laisser aller boutique et Michou. Boutique et Michou trop de portes ouvertes, trop de laisser aller, trop de facilité, trop de tout. Et au point où Naomi Tunaka, Michou apportera nini intellectuellement na musala aussi la salaka. So il faut bâtir ta fille moko. Aza ta chef ya ba fille. A occuper ta poste à responsabilité. Par rapport même à l'image ya sérieux et entreprise et cause à Michouté. Mouta koka ko occuper poste à bongo kuna fais ata linda. Loko lelo linda zate bozo ata grâce fita bo pesi poste wana. Parce que na alliance a mutu likolo. Ana intelligence au gérer poste ana te. Na el kutu bébé ya mwana ya mwana. Bo pesi ata grâce fita. Ou bo pesi mwana mobali moko a diriger ba bozo ata Gaëtan bo pesi poste ana a diriger ba. Parce que Michou a exemple te. Yon a mis tout na tisiko yo Michou a eu sanction te na SB ndenge nini. Normalement, dans aucun scandale dans une entreprise sérieuse, il faut avoir une sanction. Et le col n'a pas à faire un public. Et là, quand tu as ça là qui n'impacte ma longate. Mais les ça a une sanction. Pour animer Michou, tu sais quoi, sanction, tu des poids des mesures. Bon, parce que as victime, non. Pour hériter autant de vidéos et fuiter dans les réseaux sociaux. Justice congolaise est interpellée. Vous pouvez interpeller pour Annie. Pour ce que tu as l'homme qui te montre que ben interpellé peut Michou au cas matin. Il faut Michou à une sanction pour y aller discipliner vie privée pour ça son impact sur la vie professionnelle. Beaucoup mi kwa ko bomila Michou moto, beaucoup mi kwa ko luka ko bomila Michou moto, beaucoup mi Michou pour na pardon na opena tike la biso temps. Michou tike la biso temps, tike la communauté temps pour na pardon na yo to constater pe changement. Et puis poste na on est un chef ba luka no ba remplacer mutu mususu. Poste wana bachaka poste chef ya mutu azo il faut représenter image moko boye bachaka mutu azara humble, mutu azara lolendo te, mutu azara na matu vite. Déjà n'habite sur base à critères ni nous correspondre te. Et normalement logiquement faut aux au moins sanctionner pendant quelques temps. Faut au moins sanctionner pendant quelques temps mais pardon on habite ba fana si la ba olimbi soka. Est-ce que ba na choix? Et puis au fait moi je pense que le problème, ce n'est même pas notre pardon. Bisoko tout au limbi, en fait, à la base, tu t'en fous. Et puis nous aussi, on s'en fout de te pardonner ou pas. Au fait, yo, aux années, genre, te lobia. Voilà. Au fait, yo, les Kamuna, yo, et au fait, toi, on le pourquoi? Nani, tu sais comprendre. Exactement, que Badbazer, qu'on ignorait qu'on a une vie. Pour un salaire à théâtre, yo, zouak. Yo, comme il faut que la business class. Déjà, il faut planifier un voyage dans la in en avant. Yo, comme il faut que business class comme beau te semble. Ou après, il y a un contrat, les gens, na Pios boutique, na Blissida, aux un contrat, moi, on peut ça $1000 par mois. Et ça, on a un contrat bon côté. Au ça, un contrat Mickey. On se comprendre. Excusez. SB a une maison de production congolais. Bon, le bâtiment qui va privilégier, il va foutre un billet et business class. Aux actionnaires, on a qu'à SBT. Donc, c'est-à-dire, ils sont des tournants talo. Tu dois comprendre au yosa. Attends, il y a pas image de nous. Au fait, les agents de lobby. C'est-à-dire, ta vidéo était la confirmation de ce qu'on savait déjà. Tu vois? Ta vidéo, c'est la confirmation de ce qu'on savait déjà. Mais maintenant, tu nous demandes pardon parce que ton monio bolumbuto, tu nous demandes pardon parce que tu as vraiment pour intention de te corriger. Te corriger, c'est quoi? Au bandesu komi filmé te, soko sa ba délire, on a mi bali, to otika viwana,
Pourquoi ma sérieuse oluka tonton moi ya responsable. Also obotika vi wana oluka tonton moi ya responsable Michou wana mbongo te. Nani ofutelo ndako. Train de vie oyo ozala nango. Est-ce que okoko ndima ko vivre na vie ya studio, ya chambre et salon? Otika makambo wana nyonso cause impact oyeli yo. Ça relève de ta vie privée, c'est ta décision personnelle. Mais moi, je pense qu'au-delà des pardons que tu nous écris, tu as besoin de bien réfléchir sur la suite de ta propre vie. Mokili loba. Bato ba loba biso to sa banaliste to sa point de vue na biso. Mais muto o vivre conséquences ya makambo ezo koma makasi pour les cailloux. Azate, quelle est la leçon que tu as tirée dans tout ceci? C'est de ça qu'il s'agit. Communauté symbio boy et mimio tina libulu. Les autres il faut comprendre que l'isolo à 75 000 $, ils ont le coût. Na kati ya histoire o makambo belé bi bakoseli yo. Mais au biso to yebi. Eza que on a une grande part de responsabilité, Michou. Et ma fille Lélo, il y a théâtre. Hein? Boleti complexe makasi pona matalana. Bakombo na bino eza ba liste belé. Et on a député mon batangi nga kombone. Député wana obi mapena bino nyonso. Matana 3 4 5 filles à théâtre. Et belé pe boye bien. Ba garde d'esprit musubo wana on. Et on rapporte na musalanga na joie bien na mtakala te. Ils ont un rapport na ba mécène wana na ba député wana. Et on a ba jomo ba mécène mibale na jomo ya député. Na minute ba na panique. Parce que on a kende makambo ekomeli po ba kombo ba fille o ba tourner na bango et apeka parmi bino. Ba tindeli ngelo moya na elle donc mawa. Cardozo ba confirmer nga vidéo na yo. Ba vidéo pa ba na elle déjà. Ba vidéo, au fait le problème c'est que il y a des vidéos au botinda bino moko. On a mes conscience. Botinda. Botinda ngo bino moko. Na oki mama konga zoloba. Parce que séquence mama konga zoloba que o ba noko ebele ba regretter ba bobe pse bango deal na bango musu eza nango fantasme bato mususu bazala ba nudiste bato mususu bazala ba boye et tout ça ba fantasme bato siko bato mususu basala yango pour la fantasme qui tiata moi mutu nanani nanana mama kongo. Je sais que tu veux condamner Jimmy, mais ne viens pas normaliser la bêtise. Vous devez comprendre. Aucun homme qui aime sa femme, qui est responsable, acta un fantasme, a un risque à modèle wana na mondialelo. Mutu tout a privilégié moi sinaï. C'est-à-dire sur ça les fantasmes à bon et qu'on se limiter. Et on se limiter kakana, bon mon ani n'appelle vidéo et sili. À l'instant où on va enregistrer vidéo. Et comme il y a une intention à B. Et puis, on a des vidéos dans le téléphone, surtout si on a marié. Parce qu'on a que moi, sinon, tombé sur Yahoo. À tout, 17 000 mots de passe. Bako yibo pe téléphone. À tout, 17 000 mots de passe. Bako yibo pe téléphone. Bako ba personnalité publique. Bako faire partie de bateau, bazan ba fantasme, on a tena mibali. Au risque ya ba image na bango. Faudrait pas trouver des mots pour essayer de normaliser la bêtise de Michou, en fait. Il faudrait condamner cet acte-là d'abord pour que tu stoppes l'hémorragie. Parce que l'obi, vous voyez pas que les filles sous bazato, là, la tola muka, kana mars. Kana mars. Soli kama Michou Kitty et ça semblait au kita, mais kana mars, ma vidéo msou ebima. Parce que bato bano ma vidéo na maboko ba déterminer. Ba déterminer. Et dites-vous une chose. Si la un spectacle na mais j'espère que vous avez monté ma bête en avril du sous baya na makambo. Heureusement que ça salle n'est sold out. Heureusement. Date rose affectée peut-être la date à Belgique n'est pas ce salle de sold out ou pas. Bozo mona. Et quoi affecté? Non inde au moins le binango de mer bino pe bozo ta la vidéo ngo bien te vidéo ne biso na poto so mutaza libande ko mara 4G siko wana vidéo zo mona ke likolo komi wifi ça veut dire que c'est une connexion wifi donc c'est Michou qui a enregistré maman
Yo éviter que batambola na ba modem moi miki. À se connecter dans mon pays. Vous éviter. Et batambola na ba modem moi miki. Vous va péter que mutu akoza na 2 3 téléphones, activer connexion na téléphone moko à partager wifi à téléphone na ba téléphone mususu. Vous bien honte. Il tchaka symbole à wifi au fait. Parce que Michou a olinga asa la chantage na Jimmy. Après, pendant que yende mutazomi mona mubimba. Donc, c'est clair que c'est Jimmy qui l'a enregistré. Ba vidéo pe Michou pa bande ko poser ba vidéo mususu Michou s'est filmé pe amitindi. Et au faire peut-être partie na entente na bango, na ba délire na bango, sauf que et coïncidé que moi c'est Jimmy a décidé pour publier. Yango na ba jeune fille. Botika ola ta complexe pour na batu. Botika convier batu. Soyez vous-même. Que votre travail puisse parler à votre place. Bon matin na rythme, il y a notoriété, na rythme, à talent, na bino. Et non parce que les gens ou la communauté vous mettent la pression. Aujourd'hui, Michou est au cœur de l'humiliation seul. Même bateau bande quoi na bato va commenter yo aleki yo. Bato na nyoso bana banda kuna ba bolumbu ya Michou ndia na ba téléphone na mibali na ba mo bota Michou. Oh ba o mibali na ba sa mutema ba ebite. Là encore Michou melisi moki mobimba. Mususu mobali mususu mobali ota pena teton kota rouge wana. Là mususu mobali mususu a constaté même qu'elle aime sous point noir et na sima ba derrière à Michou au coup aime sous to monité. Combien de mibali na bango ba osa ba débat na baninga na ba ba inbox sur nzoto ya Michou o ba bande ko soutenir pour na tombola bino. Et OK bipete mibali na bango ba osa ba prochain client Michou. Ba ndoluka ba ko en contact na ye. SB faisons entreprise. Est-il à ressembler na maison ya basi ba ko luka visibilité pour mibali balinga bango. On dirait qu'on a SB ba invité ka ya mikolo nde ba jouaka. Donc on dirait so ba bengi si ba mama nani on a ba mama nani ba ko tourner bango kande ba jouaka. Mais bana yanda ko ba ko exécuter ba personnage te. Bana yanda ko ba ko exécuter ba rôle te. Bazo mata en terme en rapport na qualité musala ba opesa te. Mais bazo mata makasi po bazo cœur à bas scandale. Tout le temps au cœur à bas scandale. La famille di kama Michou et Ali Kambwa Sony. Ba fille à théâtre botika complexe, botika ko envier. Michou ta maka na internet olo bangala banda da ofuta nda wa $400 na tambola de na voiture. À l'époque wana azao sala PKT. Botuna à l'époque ande ko se permettre makamwana no sando sa wapi. Ba fille à théâtre botika complexe. Et puis botika ko luka kokota na circuit bateka rabino po bozo mibali. Bosaka musala. Et même si mobile ngwa ya za bossa za na mbongo. Tia ba barrière parce que yondo en a beaucoup plus à perdre en termes d'image. Bobi ne baloba mobile ya sambo ate. Joueur ana moi si na mobile ya Marlène Tessa. Dieu merci mbokani. Ye wana auto balate. Abali abali ne tranquille au calme ba tutu ba komele ni félicitations. Kofina Cindy babala ni ba tutu ba komele ni félicitations. Bon, félicité kaka. Moi si mususu ozoye kaka. Na minute opende ezabwe. Suraya pa oboya Jimmy Bela ote. Mais bino nyonso ba video na bino amonyango. Tango ba bilo mususu komya bandeko mususu. Yo lo bateke nga na sala yango mena prudence mo makasi. Ne ezabwe. Video ya iya banaka. Video ya iya banaka. Bozo koma victime makambo likolo ya communauté zobete ya bino maboko. Et puis, communauté, vous encouragez tellement le mal. Surtout, un message de soutien, vous comme les Michou. Je me demande si vous êtes des malades mentales. Ceux qui sont vous en a banaté na banda. Binonde bo sala ke mutu ba publier vidéo na et bimi na état accord na réel à Monique et ses fingisier accueillir mo comme filmer à filtre. Nde bino bo comme si ba fi na niveau wana. Bo lumbu et perdre valeur. En tout cas, Michou pardonne avec Zaki très précipité et je comprends parfaitement parce que Wazo ba dossier mon sous rouya.
mais il va falloir que si là acha ba rigueur moko boye na kati SB etika ko ressembler na ndako ya bana oyo babimaka na boulevard na pokwa ezonga ko ressembler na entreprise na ba norme parce que oyo eza ko fingisa no bwana ba date bwana ba nini ezoya moi si moi lobby na live de toute façon bon so ba ndenge moko poni bozolo ba pima bana na musute bana na mususu bobeta masona ba na monoko bwana preuve na te mishu to na vidéo na minute bango nyonso ba ke esenga ba pardon bisika batinda bolumbu bango nyonso ba ke osenga ba pardon bisika batika na bolumbu. OK? Michel Moka le bas associé va ton soute au bazar à kasa likambo wana te. Quand elle dit ça, elle fait plus allusion à si là. Mayebi que na kasa liste basé belé. Naël na bengyo li soir. Surtout yo. Soko kebite tito koma main vidéo no etambola. Parce que niveau ba tangi yo. Mwana bo ba famille ba yebi boke musala. Musala ngo yango yo. Talent ozo luka ngo ya koluka na mwinda. Talent ozo luka ngo ya koluka na mwinda. Mais mutaka lebele. Boli kolata ko tourner ba rôle moko boye boli pe kolata bilamba sans soutien boli ko sa ba bilo mo wetala. To ba to botu nga vi nanga pour la pardon ya Michou. J'ai trouvé que c'était trop précipité. Elle pouvait attendre 48 heures pour présenter des excuses. Mais également, le pardon n'est pas tout. Mais quelles sont les résolutions qu'elle prend vraiment pour sa vie? Est-ce qu'au Solakana, Jimmy, Paul ou terrain d'entente? Quand il y a SB, bah, chroniqueur à SB, bah, c'est décidé que bah, le sujet au thé pour que faire terre yango. Parce que de peur que bah, tout le monde peut-être va cause un abélement, on va exposer Michou. Bah, au la tour ya bateau ba yebani na bango ba sa rappel ba analyse pour ba sengela Michou pardon ba bomele moto. Alors so bateau na ba sa la sous ba vidéo te to ba comment ça ba vidéo pour défendre Michou et permettre bon ba laver honneur ya Michou pour que ba me récupérer situation. Bon moni nde ba sa pour la moninga. Bino ba chroniqueur oyo boya rako bota travail au ba sa. Ce qui est drôle, c'est qu'ils utilisent même bateau pe bozarape na bango. Donc baso bunda po balongola soni oyo na actualité. Parce que likamba Michou bango nyonso l'unanimité ba yebi vérité moko. Eza réel et ya koleka wana pe lisusu eza. Dans le lendo nyonso bande ko sala po bimisa Michou fio aleki bato. Et quoi raté et quoi et s'il a raté et s'il mutoto bilo ke Michou za fi ya deal. Fier nyonso azaki na mapeka kotambola boye kodenda likolo moko likolo et abuo donc tinde ngazo jouer rôle azo toute sa mibali mutu na ba film ndevia Michou na ba film ngai mobile soka lingi nganga na zambongo moi ça pemba zambongo nzoka beta rande lisolo a vie na yango na vie théâtre basa kitoko bazala mais baninga référence na bango tika la carrière o ezelote dans les années qui vont suivre mais bino pe bayo botika ba mona no ba malambo sa mamna cc ba kombo na bino peza et puis ba fin nyonso maboke quand nde ba rabesa na bango bino quand nde baloba dia que Michel ekibino tout na nyonso na stabilité na vie na boye quand nde ba rabesa bino boye ba yango botiango na mutu na bino boye nga très bien. Bino tout sauf personne. Bomoni ka ndenge Michou bango ba mataka niveau. Batiaka ke yende fo ba mona ke partout yazala ye. Linda kenda balakisa ke batikala na Michou. Ba denira Linda basala nyonso. Ba fi musuku basala bango lote na bana na bango kutanda ko bayo kota sika. Balakisa bango ke Michou de niveau. Bomoni ba ki soni pona likambo ya Michou. Bomoni ba se sentir humilié na likamba Michou. Boye ba yango lelo. Ton boye c'est non que ba vidéo na bino eza mam na bino eza ba préparer bino moralement. Ba o na nukutu ya bino liso na ngezate. Botango na mitu na bino. Que ba koti ya labo ba oluka. Il faut ba équilibrer sonyo bon ba yoki. Ba ko sala nyonso ba équilibrer. Bon retenir ba sala tout ba équilibrer sonyo bon ba yoki lelo. Na likamba Michou.
baobunda baokota baoluka eso bakwei na moko na maboko baotika te oza cardozo oza nani baotika te baozala noir bakomatisa ezalaki mishu soki ezali bato mosusu balingi baganga me baosala netika soki ezali bato mosusu bango balingi baganga te me ndenge mambo ya mishu emati boye baoluka deya fi mosusu baotia na tatami bolobaki na mishu nzoka bango mpe soki bato alotrela bato nani wana bato asongolo pakala nzoka na bino mpe bofingaki kaka mishu bakotika bino te tozawa to bisika botinda bavideo na bino bobanda deya okelandela bobanda deja okelandela ndenge ozoloba o video mosusu eza te kaka video wana nde eza bokoluka video mosusu ya banida ya mishu eza te kaka wana kutu eza nango grave te eya grave oyo eza grave na jimi eya grave bosi moko boye apiblia bato bosi moko boye azalaka toujours bascandale na bafille ya terre à terre babosa solo baka na mbongo base retrouva na basituation te tomonaka foto mo abimi boso wana mana jamais boyoka bakosola ekomaka te yaka te mais bosi mo apiblia bafille bosi mo asalaka bo babi video mosusu eza te eza kaka wana so mosusu eza babimisa ye nanani ye nanana boyinga bose console parce que wana eza pire te wana ya baje wana eza audio tomoni deya nzoto neti eza deja soni eza deja humiliation bokita bocontinue ke esengeli pardon ka nde bosengeli mpa sila bosuplie bosenga clémence ya la vénérée mère sila senga pardon plutôt basenga pardon sila limbisa parce que se sentir humilié bana oyo bayokisi ye soni surtout mwana lokwa mishu atielaki elikia au point où ye kaka nde bakoma kopesa lumière au détriment bana nyonso nzambe epa alingaka bongo te epuis na jalousie na nketo mpe ya baninga qui ne vous dit pas que ba collègue ne peut ka SBO ba se centraliser pendant ba bimisaka yo au détriment na bango ba on peut ba na sima ba on peut ba pandi sous matière on ba tekiteke on peut ba bete ba tumusu na ba détail mususu tozo yoka yoka na réseaux sociaux to koeba o si la siliki nga na okamwa mama c'est vrai que on a surprise mais à cause attendre moi une idée bazo ba Jimmy Bela mutaso ba ke ba billet d'avion à Kenane poto tout ça ba na poto ba auto tourner ba présenter que beau frère te beau fils te ba présenter que beau fils te bazo sa mulonga osengeli ba pardon kuna mamso ba bibo tikela si la temps bano ba okisi epasi mingi bino bo pesa ke niveau na si la pe mutapesa ke niveau o ka pena le karma is bitch nde yango o pena ça dit ouf likama mishu eza karma ya somo biso soto ba sainte azate biso soto zo ba sainte azate mais niveau bino botiaki mishu tande babamba miba yango kolingaka te bamatisa ko mingi esika bato baza po ekocrée lo chute ya mabe résultat nango yango oyo na bamauvais oeil ekomi mishu aza fille moko boye soki azwi cop soki azwi mobali bino lela même si bino oyo eza épisode 2 3 lobi Oh, Yahweh, kumama.